la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela. Awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV personne na mona andaza ka mo banzembo na yemba ba fila biso ko qui sont pas sombela ka pe mutuka bon mwingi par exemple mingi ngana s'adapter mingi moi mke collègue na 3 personnes to na yaka mboko na kuteka tamo na voiture ngapi na baka afuna za lokola jeune ce qu'on a sali makasi okimi esiko na bi bon pona za la facilité ba yeba ngapo siko na l'an 2027 côté 21 ça mi c'est mo ta beti ko le kanga na confier chebeta kecha za nzembo nga kuna nana yoka ah oui bien ya muskole amu ya bana vous soulez on éviter ça en classe Fondé obi ozale tout puissant ça mozali sinanyo soki aye robeta le na mutu na tengelo 5 personnes owana et on fait de l'île Janeli Mbemba leader à Luanda 3 personnes Junior Belgado na tina Petona Ridi bana rolo baba sona TM susu ah moni Romario bani afonda tsenga fafa basi batando batomba bazizi bolotio jo solo solonzo jo solo solonzo dozola la muka na luka na kota na so fonction au moins que na bi possibilité mais na oya na banias leza fondé on mona biso papa fondé 5 ans non portugais ça moi pas cité mais déjà français mal parlé mais c'est compliqué biso na ba maloba Mado mingota. Mado filia datia mingota. Omone ye. Donc mado filia ya tia mingota. On se comprend. Papi Matalatala, Matos, Dacosta, Charlie Prince. Vous qui êtes notre abonné sur Aime la Grâce TV, tu peux suivre nos beautés, tu peux suivre nos beautés, ça vraiment mingi. Le bienvenu dans la chaîne Nabiso Aime la Grâce TV, surtout dans l'émission il y a Merveille mais la gracieuse. Les autres Mbele Bino, ils fondé Mbonda, pour n'avoir au Bayebi Luanda, Bayebi Palanka, Bayebi Angola, fondé vraiment. Moutoumoko abetaka musique traditionnelle, les danse en même temps, ballet à salaka surtout, donc on sont mingi na kimbonda. Alors azam moutou oyo azopesa moi ba jeu ba impact quoi na niveau ya Angola Luanda. Donc tozana na plateau ndete komeka kosola sur carrière na ye, sur vie artistique na ye, sur onyo setali mambo balé ya bomboka bokoko hein tozana ye azandeko babi ya ba ze Azaria ba poma mon sponsor officiel la chaîne Aime la Grâce TV. Donc on a biso déjà merci pour na soutien na yo parce que les loto ya mine de konabino bangamba bokoko na ngambo na ba Équateur ki mongo ki ngala nyonso wana esangana mingi awa et puis à fondé Mbonda. Alors à Capo, voilà simbaka image kitoko hein, c'est perception na chaîne Aime la Grâce TV au côté biso vraiment mingi na champ pour to solana fondé au hasard invité spécial na biso ya plateau. Nous voici na kati ya plateau na fondé à qui j'ai dit boa tarde fondé. Bonne santé. Santé kitoko. C'est pour toute la première fois que tu as mis un plateau na biso batwe baromi tuna mais fondé Mbonda za nani fondé bozulie wapi poto mona maki bomboka veut dire latinzo to banko ina mona ba mpende ya ba simbiliki veut dire bango e indio ngoya. Alors fondé mais quand c'est présenté fondé za nani fondé za mutasala Mbonda na kati ya Angola na Luanda. Donc ngana yaki na Mbonda na idéologie za Angola. Voilà. Angola Mbonda zala kati.
tobaka ba Tripason, ba Chaneli, ba Belgado, ba Sweteles. Tali ke mbonda ezate. Funa yana créer mbonda. On a yaka na créer mbonda yango lelo ba dutu basoye ba ke fonda za. Mais kombo na yo ma obabotelio kombo fondé ou bien eza fondé mo mi beta na Dodier. Dodier. Comme na Dodier, bana kitambo nyonso ba yebinga, ba master na tout temps na classe ba yebinga. Comme na classe Bolemba. Dodier Bolemba. Ko na créer idéologie, ba bien nga fondé. Mais yo mo po sepela na kombo ngo ki fondé. Mais fondé za kombo malamu, tu muta sali eloko. L'homme qui a fondé, tu as créé. Hein? Fondé. Moi tu vas tu na fonda nini? Oya mbunda. So tu fonda ni oya mutualité basali. Fonda nini oya ba mama kikolo. Mais fondé ya musique folklore. Fondé mbunda. C'est ça. Alors, Fondé Mbonda, malgré le lot à Luanda, tout le monde est fondé, a essayé un peu de cartonner partout, n'a pas matanga, n'a pas pasteur, pour comment un peu préféré Fondé Mbonda. Alors, ni ne matisa qui yo le koana pour que au sala au ezali sous forme ya ballet au beaucoup ma obeta maintenant ba matanga un peu partout là na ba activité, voire même il y a un peu là puis ba bengi sakayo. Bon, ça mingi ça ka musala. Moni muso ça eloko, c'est un objectif. Tona saki mbonda na mbonda ngopezala mbonda ezala ya teke mutuma simbonga sombili paka po alia ala sisanzala c'est ça groupe mona ça ya venir et on participe par là sur bengingai aux résultats bato pela tu vas mona ça moi idéologie moni na sala pe mbonda na makamnyoso na fête nazali na matanga nazali concert à show nazali na beta c'est ciné africain ciné ba bien Atlantique on a fait. Je me poni bachenga batali artiste ni to kozwa fa faire na Luanda ate fondé c'est pas dit que na beta mbunda bango ba beta sur musique ni baleki ngana koleka mutu zaka musala amwe na sali moi sina mozo ko simba ite so cartonné partout zo beta j'espère que sans producteur koki na ngamoko na sali na bengi fi na papi matalata la fi nini ngana kota studio ko edenga tatuni nga studio combien de $1000 nga senga ya obanga apesinga $2000 ah ben apeso 2000 oyo sapena ba clip ko $2000 on a petit papier que ba témoin bazalaki tuna ba non to tuna raté po omoni eloko to remarquer na ba leader makambo ya fondé ba leader bayaka basala kolanga te non c'est pas un problème peut-être ba leader bayaka bazalo ko ayote wana ba na bilobela plus tolo bela fondé parce que yonde auto ya mina plateau to ko ti façon te to ko ti Junior Belgado te mais ils a fondé expliquer yo papi matalata la pesinga 2000 ko ta studio sana ba clip na le bilo c'est vrai muta pesinga te na le na télévision no lo pona sentiment ni. Non, peut-être qu'on fout la vie na otaka interrompre so afula ba pesa makambo ozo makambo wala ba idéologie ba innovation so pesinga makambo ozo makambo so matalata la pesinga lo na le na TV matata pesinga $2000 belambo bonga na ba famille na ye na on lo ba réalité c'est un objectif na te na ngola na obeta ka ba musique matanga te fona sa lo ko mo beta na ba baro so beta net voilà donc na senga ki mbongo a aider nga pesinga yi après sur $2000 $2000 du coup na shibomba on na populaire on a payé 2000 na si 2000 on a checké on a posté na checké awa so na poussé na télé on se ko to ya kisi to ya pesinga pena tant na combien on a ndako na mo na pesinga on a bandé $2000 20 billets $100 $100 sikombonga onyo sa o matalata la pesa que koteka na projet clip to ndango pe le kana na moi na misala na bandé studio ba transport na bango kolia na bango toke na somi bilamba na kela ba on enregistrement na kela ba on studio ba transport na ngo donc $2000 wana ide nga vraiment makasi. Merci Papi Matalata pour te confirmer $2000 donc on veut dire fondé c'est qu'il y a le bien solo mais fondé to yambi on a plateau awa veut dire yo za mutambunda faut quand même bato kitambo bana kitambo balinga fondé ba sentir que non veut dire fondé mutamagambo donc pesa biso magambo na bombonda to ka pe monoko mboka po elo nga lingane angwana so balanga manyanga izila bachaka mbula ta kungola bachaka mbula ta kungola luko bola makao. Il faut que yo moto ketano no veno neno kenangeno a veno neno kenangeno bakuta bakokala tonga fondé wana nino lobi muna wana batomba ba utabala menge batomba ba utabala menge batomba ba utabala menge bankola komba kola fumba
donc osala musala osala pe na kondima osala pe olia ozobanza bandeko na yo donc naza mwa mystique donc ngana loba mingi te makasi kana musala sikoyo monoko oyo olobeli biso eza monoko eza kimongo kimongo na bokatola pe na ba 100% nakati obotama mpe kuna na papa na nga ndabotama kuna na mboka sikoyo monoko ya mboka oyekoli yango koma mais ntango baboti biso bandeko na biso nyonso batata mwasi bapapa leki baloki kolobaka kimongo siko biso seri wana tozotya mingi tasio na bamisika bakofelo mide bawenge mobimba pere na nga so aza koganga nanga mingi abi te yo fo yokaa misiki oyo ya mboka yango muteke ebimisa yo azalaki mingi kobeta sete na likambo yango nake na baokese ebele nabeta mpe bajuna mombafu mebwanga nakenda pa kester emenea naloa mona ebala osimba te voir moi nasala accident natuna mombafu ebala osimba na wana nga nayebi te nga nasalaka accident naza moto mais ntango nasali mbonda lelo nakoma véhicule lelo nakoma na bainstrument bientôt la naozala mpe na parcelle sikoyo na babiloko nyonso wana bamateriele otangela biso ezaka matalatala nde moto apesaki mingi mpe na matalatala otango naye koyemba nzembo na ye nasali clip ecartonné asombeli nga voiture j'espère libanda wana naza voiture eza libanda non toyebi oye na voiture moko tukome ekozala mpe oluwe mpe taxi ekomela nango biso nyonso okoluwe lelo lobi oluwango te oyo bato bayebi identité so naleki kata na sanatoire babela fonde po balider alondo bi franchement tozobanga bino mpo bapesinga $1000 bapesinga $2000 naza véhicule mais tomonaki kaka na makolo kaka studio kutu donc aluwaka mwa studio mwa geto mwa moke okoti okomi mais soki aleki na te mpe orgueil tobengango soki orgueil yango moni bazosala misiki bazocomprendre te mpo ozwa fosenga yo leki na télévision lobi tozosala nango mosala nango te nga na oloba no naa nango me oyo naa nango na yango tofo nazwa wana ezalaki to nasali ekoko nyango kweta ye yao etikelaki papingo ya ye yao papi apesi ngai motema ye yao papi nzolele matalatala misiki eza mistura soki ozoyemba kaka kimonoko mboka okomi na tribalisme bongo bato bayebi monoko wana te bayoka te wa misiki eza langue moko ntango tolobaki toza bamongo foki mongo ezala mais trop eza langue nationale eza lingala moto akosa yo te sikoyo ntango papi matalatala azopesa bambongo wana nsima nango na reto oyo azozwa nini kasi moto abimisaka nzambe kutu asa mokili alinga bayembela ye jésus alleluya yesu alingaka bayembela ye nzambe asa mokili asa nyonso sokumisi ata lisolo amoki na ntongo osambeli nzambe omonake nzela no ezala bien alingaka lokumu bo matata na oyembe lokumu parci par là ebandi mpa na nga te ebandi mpa na nga te lokumu ebandi mpa na nga te bayemba bato ebele basala bato wana kutu na omoni te ayebisi nga mpe naluka pale mo na palankaka donc j'espère que so ozosala bien et puis mise ezala na mercenaire na yo neti nga papi matalatala aza deya fie moko akoma ya fonde ata na se vie ndenge nini nazobela ayebisanga kee na hôpital intel kuna na hôpital wana nake nafuta eloko te nazwi traitement mpe nabimi nakei nakanisi ya mosu ekoma nango systeme ya bashowbiz omona yango ti producteur mo boye mais na nsima nango kuna aza producteur te non aza ne producteur te ma azosungo etaki epeti aza diamantifere nayembeli ye nzembo ngo esimbi ezobeta partout soki matalatala petio nayembeli nzembo bien so moto asali mosala fo amérite mérite ya mosala nyonso ezaka na lifuta nango eza ndenge wana boye yango omonaka beto fondo okendaka concert nde na bifi nakendaka ndenge wana na bamusicien bi te olonga okenda bamusicien moloko mwa moke eza libanda wana eza kaka mpona kodeplace tobike mbala nsima tokozwa ma baimage ya mutuka oyo mpo émission tolinga mwa bosomais oloba esumama bapale oyo te mission bazaka na studio te ngazaka na studio te nga fana na lopango mobimba mutuka na nge ekotaka soki tembe tokosala émission mosu boye na ndako oui vraiment émission eza motu so amoni boye mpo oyeba sala makasi azala boye lopango eza mobimba bonoi naza nayebi te natikaka nazwa secourance mwa vanda na porte wana po esala mwa bien mpo na sécurité na ngai mamba pasi ezali awa veut dire mon vieux Francisco babi Francisco Doma aokomprendre ka makambo na olobela veut dire soki mpe mwa mai point d'interrogation donc toconfirme ngo ensemble na bino jour tomema caméra na ndako afonde bocomprendre que non soki ndako wana ye azolobela na mutuka wana vraiment
Donc, on confirme ensemble. C'est que l'on est comme au son du matin. Non, je ne veux pas dire que non, on dit maté, mais bien sûr, tu as doute parce que tout le monde a leader rebelle à Luanda. Le leader Rwanda, bazobeta musique qui a interprété. Il faut pas ça la bongo. Mais Junior Belgado, à part interprétation, tout le monde a pas sali mon clip, batterie, personne, basali ba clip. Dans la famille, na folklore. So lingo sola kana mingi ça mingi na lina folk. Ah bombo. Na mboka a mo da sala clip lo la ngasa te. Oh, clip ngo ça va. Clip en kombo nini? Moi sinon moi zo ko simbete. Titre on tse papi matata. Na sana clip. Bientôt là so bo changwana. Non, déjà aka ko sunga biso, ako balancer les biso mo ba extra muke na nzembo ya papi matala tala. Siko na ngola a ba jeune frère ba so raida o yemba ba nzembo na bango. So li nzembo eza biyembela ti. Nzembo eza sens. Yo yembino apo ba pio mbongo, tin. Yo yembino ka nzembo, so nzembo ebandeli na suka na ngona mutu na ngo ba comprendre te mais yo lobi na yembi nzembo. Na bar ni ba otanta, musique eza passe. Makasi. Ba presque belé na taille comme mutu te. Azo tambula na flash disque kana na bar ba tiaye. Ngasa bongo tenga na kola na ngaba te ba sana bar ba bi fonde awe yindi. C'est ça. Awe yindi. Na yate me ba tsenga na bar. Ok. Donc, on a une idéologie, on a des bars, caca. On a des bandako, on a des villes partout. Merci beaucoup, Fondé. Alors, à Capro, il y a un régime qui aime la grâce, on va balancer les bisous. Clip, il y a Fondé Mbonda, pour te sentir quand même, il y a Fondé Mbonda, il y a Mbeli Papi Matalatala. Merci. Papi Matalatala, Matos. D'Acosta, Charlie Prince, et Coco Nyango Poeta, et Tikala qui papingo, Papia Bessinga Motema, ya Papin Zolele, Yanati Lokole Chilungu, Sisiwa, Hélène Kalema, Maman Bianca, Ken Biaba Kabaya, Maman Zizongele, Mimi Chikeva, Zizongele, Maman Papi Matalatala, Kabaya, Maman Zizongele, Maman Dominyenzi, Zizongele, Maman Papi Matalatala, Manzambi Bauto, Kabaya, Maman Zizongele, Tonto Kapela, Mona Zizongele, Maman Papi Matalatala, Kabaya, Maman Zizongele, Maman Zizongele, Maman Papi Matalatala. Merci beaucoup. De retour dans Plateau, na bande Nzembo, veut dire c'est pas ici vient à Kati, hein, ou a dit qu'à petite sœur n'a été Alexis Yamamoto, l'homme de chaleur, hein, ton a manqué quoi. L'homme de Baïbinga ba plan hier, azala toujours wana, on a concepé ça, petite sœur n'a une merveille. Alors Fondé tozongelio, mais autant que les personnes liboso, au ebisi biso que non, aux ala qui peut par rapport à clic ya ba musicien moko autant que les personnes ba combo na bango. Alors nini ramena qui pensait na yo mingi na ba ninga wana po yo olongwa po bango to ebi bien ba osala ba interprétation mingi po olobiango ba osala plus ba interprétation par rapport à personne na mona andeza ba mo banzembo na yemba ba fila biso ko fo qui sont pas sombela pe mutuka ah ouais bon mingi par exemple mingi ngana s'adapter mingi moi mke collègue na 3 personnes to na yaka mboko na kuteka tamo na voiture ngapi na boka afuna za lokola jeune ce qu'on a salé makasi okimi esiko na na bon pona za la facilité ba yeba ngapo siko na l'an 2027 côté 21 ça mise mota beti ko le kanga na confinement pendant le confinement mais na kata confinement au peto moni 3 personnes pas bimi clip na it Belgado pe basali clip na go beta c'est différent puisque ozoyemba ilo moto ayembi avenir nango za nini bénéfice nango za nini on ataki na ngai na se créer Fondé Mbonda na bano yemba nzembo nanga soki ekosimba po ba basala wala bazaka lokolanga basaka lokolanga na teli mais na funa trainer on a sala ki na sala nzembo Papi Matalatala mais siko na sala 4 chansons na sala pena nyangara na zoyemba mavemba yeko to bientôt la bina ngozo so voiture moi la singa wana na ko loba mingi te ne so mba lisusu fe na ngai Jacob Luyeye en place na fanda wana nuta pesa yemta pesa pale wana Jacob Luyeye na yembe nzembo so mba susu Paulo Tudilu le sénateur
Ce n'est pas Paulo tu dis le sénateur aller na oyemba parce que Alain Visor. Ce qu'on vient Paulo pensionné. Pour apparemment batune so oyemba ba salo bolam. Ba peso eloko. Mutu mususu na go sale pe apesi ngai te na oboya ite po apesi ngai. Ah OK. Quand on négocie qui to sala to sana musala. Au mingi ya musala be da liboso. Yo sinse mlemele matata so sai mabene na mérité. On na mérité te. To anga bando ba so benga talika ba ofonda. Dérangement. Mais quand on nzembo to beta partout po ba te be ba yembela. Mais so ba chepe ti ba fonde fo mutatuna. Matata wana nani? Bonga na yebani te na so yebana nde. Na misala na. Na misala na osala. Wana fonde gauso na Luanda. Gauso na mona ka beti ki ngana oyebana ka bongo ngana oyebana ka na mo musala. Beti mo matanga po matanga ta mwasa libalo abimaka te akoya. Mona fantasme na yebani makasi mais ouais bon mwasa libalo netinga. Donc bit donc c'est que aux appels na ba cible mingi na kati ya makambo ya. Ba cible no za plus ba sa matanga. Ba te matanga. Kasi matanga po ba sa matanga na ba ko bimate ba yaka. Libala ta bimaka te akoya ce camarade na kufi. Papa na ndako abane kende. Par rapport à concert. Aya côté to kasi kona matanga. Tena matanga ye soto yo ko découvrir kuti fondé garçon mo be maka mo za na kisasa. Et mon on Angola. Ah, garçon ça idéologie. Garçon nzamba pambole ka ye mo tana comme ko bois kademo kakoso. Abanjoso. Abano sodo ba ola kilo bolamu bolamu yango so ya yango misala zo gene bien. OK. Mais na kotala ba master no pona bi bozala pe de très personnes na zape collègue na yo na kotala bango est-ce que musique na bango penza ezo ke liboso? Ouais, et ke liboso. Neti triple ça makasi bisinga triple ça le lo mo na confinement. Belgade sale lo mo zo tanga ba komo na ba sa ba tu ba sala. Vision na bango ezala bien. Vision na bango ka ndeba sana ngo ezala bien. Courage ka na yebse bo yango wana. Fonga kazu na nga ese simbi. Ngani na bo simbi na. Mbonde se kama mbonde se simbi na onde na bo so funguli banzela na bandiko ke ba professeur ba lokapa ba kamfufu na ke zamba ko Kongola. Tana uta zamba mote na gozo be mwa mukie na bi na ke ta mwa makele na bande na somba ta mo mama na nga mado. Mama na nga mado atala ngota wana usona zamba. Po banena yango la ba misenyo so ba voyage ngano na bimité. Pona ni. Ni ne sala obimate. Gafo producteur condition. Ngaya 500 na sala te. Bana batna me bango place olala ba kelukela bango na nao. Na benga producteur oza bese fonda obeta na kamfufu. Place olala za eza likolia oza. Na sure na tindi na manager. Akeke hotel. Ami place fonda ba olala moni makamtu ala zonge ozo biso za bongo. Mais à part ba matanga oyo beta la place nini pe oyo ke no za la kasoko pesi makamo veut dire raison c'est la rope makamo. Partout so na beti ba obeta pas Sylvain Lumbili osimba na Monique osimba. O obeta na Sheka demandé samedi na obeta Sheka demandé et osimba. O obeta na Junior aussi partout so na tima ko na pesa mera. Parce que ba obeta no obeta rana na ba production na yo ba pesa kombongo be ba production pesa yo. Ba production na ngaite. Ezaka muta luwenga na beta. Donc tout ça les caché c'est le musala. Nga beta te ko te lo beza la coproduction. Oyo solo nanga soit to yo kanweza ou en huis clos. Mais aussi mon fonda zo beta quelque part. Matanga nyoso pete na beta ka ba pesa ngambongo. Matanga musupe na beta ya reconnaissance. Maman la camarade na mama akufi. Ba louer c'est ma fondé fo zala na tali bon. Ah oui. Il est musala voilà. Ya te ko lo nyoso na kelka fo pianga mbongo ngande ka danger nao. Na beta pe ba connaissance pire vient na ma kufeli mwasi. Fie moi kabela obala. Akufeli momia bibo fondé na louer ka instrument. Moi te ka tio piège. Ya obeta so yebina ofete ndeza na ngavo mouvement vo cacher moteur ba ye. Mona ngata ngalo ba bongo ça va faire problème ya dit. Moi benga ba musicien, absolument tout bon, transport moto kota na place interne. Mise ba se musala bon, ndeba zo ka se musala sili. Bana mai wala to bete matanga pire. Ngwa bozo ka chiche bon, le ça va chiche. Yesu ngaka pona ba mai ba comprendre ko moi ka 5 ans déjà na mboka. Ah vraiment 5 ans Isabelle. Mais avantage nini o gagner plus na kata musala o bando banda qui fondé penza ya bambonda ne ozo ki ba matanga. Bon, mon liboso na garnier awa na sali combo ya relation ya makasi. Relation na zana ngwa tele na zana Paris, tele na zana Kisasa, tele na Cameroun. Non souffrir te. Po ebi musala. Te po na ebi musala te na sai na relation legi mbongo. To ke yo ke na mukamuso relation gagner nini. Kada gagner na relation. Pour ce que c'est un Alain Visor.
aider ngai aller biso au 700 apesa maka so na bengia je na ngai nani président Moros na sangi we apesa nga so na bengi ange just correct moi so tika kabelo wana na igeti nzele na bina na sangi apesa nga bo moni relation na makasi na bina na sinto makasi na mboko d'accord mais ba yebisa ki biso yo loko mon babi est-ce que yebi Guilhem Makwala Mukola ouais Guilhem Mukola za camarade nanga donc to banene mbunda ensemble papa na yakufaki Guilhem Mukola ke kolela papa na Congo et que tout appelle à confirmement donc quand même on a pour confirmement mais c'est ma collègue de soir Zalaki anga sala MC le moni bo et ça rappelle MC quelque part ça va mamanzam so MC ya Zalaki tonga tondo la mutuka na Guilhem pour ngalo batenga no tsana mouvement ngana yo abosana que fongana zano le pas devant hôtel ngote amona ça na kisasa mais soka zungi wa mais bato ba ebisi biso babi fondé aza bon na côté danse hein danse vraiment no bina mais Guilhem Alekio par rapport ya charisme qui rosa leader na ndenge na ye charisme rosa leader charisme sani mais quand expliquer on charisme non aisance na kati ya musala na edo asala musala kitoko makasi malgré fondé pas za na mais Guilhem asala musala makasi par rapport à quoi par rapport à musala na bino ki bombonda yo za makasi na obina na danse non MC zo bosana Guilhem za muumbu ba bete mingi ba bikini ba musiki ya ba tiki kukiere ayaya mayele mabeo bon baza sunga suna longola na makambo wana na yene na mbonda biso ba mongo oyo ana ya mwasi saka mwasi ya fondateur ya Suède kitambo donc ayebi Suède po ya na ye mobali ne fondateur ya kada pa na bango Guilhem yebi da Suède mais muta suye est-ce que to sala on Angola c'est moi na côté awa wa ngam na bende na côté awa ngam na côté awa ça na kese na o bato balobi ke na Alekio na musala te ye kuta za musala te musala za ni musala ndengani yo nde muto zuende na musala akomi mwana musala na te mwana musala te na bandele le Guilhem za camarade nanga mais musique o ngam na zuye na kotsi to na kotsi to travailler na ye ba makamoto na sena sima ya zate ba clip ba nzemo na studio ya kangama na kisa sala zo kwa zate mamu na sala ya zate 6 na Guilhem zo mona ngote Guilhem sala ki eto sala kombwango ki fonde ngwe mona na miso ba boto zena Guilhem voilà bozaki ensemble tozaki ensemble tozaki pe ba guerre pe au moins pour la mona tongo Guilhem sala orchestre na Guilhem sala orchestre ba safa merci courage na kanima boko bono c'est Guilhem c'est fiche on Angola ba fiche ça na bele ba sino ba sala biso afola ko sali tama obete betongo ya ba tso coach telika na c'est fondé na c'est fondé mais ba ici biso pe boko kana makasi maintenant vie eza ndenge mutu soko kokana mutu ne longi mususu mena misala te yo mo po oyebi ngo peke boko kana répondre réponse na yo wana réponse na mais oyebi ngo peke boko kana bino mbale na ebite yo mtu ebisinga fondé ouais fondé na ebite yo ngo wangana na liboso media ke yo na Guilhem boko kana te siko Guilhem oyo zoloba azana kisasa to sa mata na yo oya collègue na musala azana kini to sa pour même so sala confusion non olobi bien azana kini biso nyoso to bi azana kini boya azana kini nga sa koko kana boye ne longi ça moi passe boko kana te na Alekis comme ninga na beauté ya Alekis na beauté Alekio na beauté merci beaucoup fondé fondé pendant la leli pena bozalisa mina enfant mais oui c'est normal ngala ko lo ba ka ngai te na ba Oleki ngesa valable alinga na beauté na alinga na chance la vie te alinga pe na maila musala te ya monza makabula ba don aso biso pe mo bilongi aso chance na banga aboto biso pe biso ba miyoto bilongi mabe aso chance bele apesi au moins na samo yo ngana otambola na ko keti ilia ngaka c'est climatisé tout ça ba ketchu wana taxi azana beauté belé mais azana ngota uzongo idekuta pine uzongo yebi dépense no je pine bien franchement akokatia tout ça capacité pas limitée ba beauté ba so ba beauté ba misala ba so misala sanga ite ça le Dieu le créateur yem takabola so moi ça le voilà plus exemple banana banda carrière na nzamba liboso na za chauffeur Papi Makulu papa na Kajija premier chauffeur international et ça tel lelo na commis danger na commis na car danger reboso na été pour ça que mutali boso ya yambo
ozomona nde naloba boye ba MC bayebi bafe na ngai nani Serge Kinyambi 6 étoiles ayebi donc bayebi Papi Makulu papa na Kajija bon aza grand chauffeur asala déjà imo azaka na balar na zaka ba suite ya ba conduite ya feeling za randela za makolo et ça va réalité comment ça n'est pas fondé je suis colonel na ina kombo na achepe mais ba on a travaillé na ndebe to travailler na muketo au sale donc bien. Merci bien. Et ça, bon, merci beaucoup, Fondé. On a vu que vous avez vraiment clair en abisso et puis vous continuez que vous avez clair en abisso parce que mais Fondé, Tobi, au tal rappel musique au Italie, Awana, Luanda, Angola. Mais quand autant que l'abisso des leaders, au yo après ça, comment on a amené que au bazan à venir par rapport à la musique, bah mais que la musique na kata Luanda. Aussi que Mamba autant va comme polémique. Non, c'est polémique. Il faut que 5 personnes. D'accord, on a battu au 5, c'est mieux. Tant qu'il y a 5 leaders. 5 leaders. 5 leaders, on a dit petit mot, on a dit liboso, c'est une équipe. On a ordre quand nous avons placé. On a dit composé la mona yebike, ce n'est au bêta, ça, on a senti qu'il y a au bêta. Il faut multiplier ma casse. Ça, c'est lui, on a bêta, le petit, il fait des leads. On a bêta, Janelli. On a un leader à Luanda Tripasson. On a un Junior Belgado. Moi, mon c'est une telle mon aga. Petit moi, il m'a vibrateur. Ridi. Il m'a ridi. Il m'a vibrateur. Petit là, il m'a bien. Dans la zone, on a un satapé. Il m'a dit que je vais se Bungana tout puissant. Nga so yo yena puissance no so ndenga no ya ko eleki donc yo nem to leki ba puissance na bango te ngala li bango te yo fondé obi ozale tout puissance donc tout puissance a mozali na nyo so ki yego betere na mutu no tengelo 5 personnes o wana et on fait de l'île Janelli Mbemba leader à Luanda Tripasson Junior Belgado na tina petro na Ridi bana rolo baba so na TM susu moni Romario bani a fondé tsenga te Didier Romario Didier Romario, place one. Didier Romario, catch que tu t'es. Didier Romario, pour catch le fin en aïe. Ok, on dit mettez pas on dit mangate. Bandi mamuto andimi. Pour catch money, catch n'inga zana golo ba yali qui fondé. Au lenga munoko. So babi na bar band musique catch beta. Catch ala nsembo beta. Ah oui, bien ya muskole amuya bana. Vous savez, on a invité aux auteurs en classe. Des fois, on a bien engagé. Rwanda, des fois, on a fait dans la musique, c'est génération. Génération, c'est moi en classe. Voilà. Parce que l'innovation, c'est un côté. Mais qu'on le bébé. Mais ça va me souvenir parce que c'est un moment moi qui cale, qui est là. Qui cale, oh, c'est un angle, Rosaka limité. À tout bani qui cale. Bon, on a bandabi qui cale. Kikalobani kikala me na ba ya kilelo nzembo na yo na mboka oke kuna imiara okimiara ngomala miatemiro leo ke kuna baba moya wazazanya maikina koloko na oke kuna kololi la zebolele la puza oke kuna izuke ba mongo bodina utana mboka yege omona mutu bisochira ibandisa makamba ko kanete momona tse fish na obeta mbunda oh yusuku kata oyemba ta sesh boete pour misi ba ba comment je le bana na otinda ngati na kemba mo posa misi ya maye bonzambi lotike kera kuna especter koloke ikina koloko na opela kuna la musique est ça musala soko linyango netinga problème obenga na la fe na bimba mona ya hein c'est ne siko ba mona na bar mona pana kala kesani antembra tembra to wana kesani musana kunya ate oh ngaso benga na bar te na ya te na komo mona ka ba tu sote me la somme nga kasi somme le grade to whisky te nga me la somme ta kauka bana me la whisky na bomatolo non mais ça fantasme va complexer faut me le whisky nous a danger non on a parlé de whisky et ça après tomba graisse non on a parlé de non mais la whisky non mais là petit à petit bon le bisu ba célibataire le rôle que moi place moi le sombe déjà moi franquité tant si ça moi un peu de whisky et la ndio gali mais qui moi franquité de kona tali kuna na moi ah car la tali so ni mo blo mi ke ba fueza dame c'est ça. Merci beaucoup Fondé. Mais Fondé, est-ce que au bêta pena ma belle liste peut boy? T'es pas bêta ma belle liste. Gabeta na chiga. Ok. Le chiga. Sans kele. Elle bêta na chiga, na bêta na donc ami, na bêta na yoto star.
ba monument ya musique ya fonda ya mbonda na po bango bazaka na Swede mundele mo mais c'est Florent tamema mon pote comprendre quand ndenge na groupe na ngabo mundele mo asalinga invitation atindi ba mikanda ba passeport ekena ambassade muta Hollande on peut ba 12 personnes na kepe France pour ça en cours de 16 ans ouais moni folklore ça ma comme ça folklore je monte ça ma place vérité kana société na un peu là un peu les parties influents na mboka o lobiso nzamba lingi mo na pe un peu le docteur ngama ka instrument et puis singa mo parler mo na bazango ozomona donc nzambe ndi asa mukonza mo nyonso mais fondé na ba kombo bato sa otangi wa ba sugar okosala mo elomo boya bango yewitile kijo solo zango yao pa kirikiri kondo ja fafa basi batando batomba o batomba batiti boloti o jo solo jo solo jo bana shiga c'est sur côté la fois des fois banyenego yewitile kijo solo zango yao kirikiri kondo ja fafa basi batando batomba o batomba batiti boloti o jo solo jo solo jo dozola la muka OK il a ça bon mais à part Kimongo yemba suni yemba pe lingala à part lingala obisono dato lobaka lobo no yemba ni oh posaka mongo il faut yemba ka Kimongo mais non abongo portugais muka de faga na osala sali penzemba portugais lo mugo madati anda mingota na luka na kota na je fonction au moins que na bi portugais mais o yana ba nias lesa fondé mo na biso papa fondé 5 ans non portugais ça moi pas cité mais il français mal parlé mais c'est compliqué biso na ba maloba fondé opesa madati ada mingota ndelo koni mado filia datia mingota umone ye donc mado filia ya tia mingota on se comprend et portugais mo que yana mo simple mais mburi na nga mais bon na MP là ndenge neti bozo zo baba na ba production ba MP là place bando beta ka Kimongo non so côté pour portugais na mezo ya devagar merci beaucoup Fondé d'abord comprendre Fondé donc na bolingo na bino asungama awoye ko la portugais moi mingi po asalela toujours bolamo na ba obalinga ke na Angola mais Fondé groupe na yo comment ils ont évolué groupe na yo évolué très bien kombo na ngoni super mbondo d'Angola jazz bongo jazz le sona soke bandi et au sala ça va complément petit coach ça va guitare coach ça va accompagnement vous beta rapper jazz ango malgré vos jazz c'est ça oui maracas ça jazz vous avez combien de bassi na kati ya na na suis danseuse na suis danseuse au bassi au beta kana bassi ba danseuse na ba musicien ba chanteur ba dasima dans un groupe ça complet so benga deuxième fois non yana bango yana bango to cha ba synthé to maka ba bla mike ba caisse claire ba pédale ba komboka mike pour na double biloko na biloko ya concert na biloko ba rap sèche mo komba mike ba tika ba guitare et puis ça son ngana vandi ba danseuse vezana to yembi ba bini. Merci beaucoup. Alors, à Capro, Sunga Bisoko, c'est la moi insère à mouké à ba démonstration au Fonda Salara, surtout dans ma tanga moko ute kozana kuka. Alors, totale démonstration à fondé na ba danseuse na pour beau comprendre génie ni au fondé à Pesara na kati à Luanda Angola. Merci.
de retour, vous comprenez quand même le spectacle, ils ont quand même énorme. Tout le monde, si vous dire Madame Zangana, Madame Zangana na cadre ka fondé, mais fondé bisara biso plus bino batambonda bo papa ka ba danseuse na bino fort. Tout ça nini? Bo papa ba danseuse na bino. Ah. Question eza mabe. Ta fondé. Ni neta mabe. Question wana bo papa ka loba limbola bien po ba olanda biso. Lingala biso na toyi ba lingala. Loba ponga na répondre loba bien loba haute voix. Bon aka osonga lingala ngoko tunde to lobela ngona ndenga voix normale propre ezala nini. O bimana ba danseuse. Po lingala ngo pe koma moi koko soti. Musique wana oyo so beta masozo ke musique ya kala ba c'est moi na ba danseuse zo sala ba bango. So sali ozoni. Bon vieux Kofi sala ngo. Gana ima mo Kofi na sana quartier la tete. Ke quartier la tete on a de to bi magana ba ba. So ya sala ngana mona te. Ngana so banonga. Po ngana sala ba ba Suisse. Ngo ko sa te ko na sala ka bango. C'est quoi na zwa botutu na zo kotsa na vie na ngai. Pour le second monsieur danser c'est pas ça mon thème. Alors ngata mona na mwasi. Alors ça zo mo mwasi wana mwasi ozana oyeba. Afunde bimana danser so bonde suna ye danser zona sera ra zo ba bomba ngote boyo kazi so bimana kolo cheno mwasi wala kolo cheno so ayebi omote yope osama aleza musana kolo cheno ondenga par exemple yo mo kolo cheno bon par exemple bimana cameraman c'est moi ça cameraman a timbeli amoni ba photo na yo na ya mabe na téléphone so bengi boya musale comme problème a répondre ba oyate musale be oui ça peut arriver musale baby bon ngana ko sa manière wala te ba petite sœur ba ba luka kwanga na bango nous en chef ten ngaza mo se libala OK mais ba to lo ba kina bima na po ba mona comment les ala nani na mona pas bien asa exemplaire asa alinga musala tout moment au concert à 9h 8h asana mutalingi musala fo linga ba principe quoi respecter na zara na ye siko futa bango ouais ba salaire c'est de petit concert c'est de côté 70 000 to sali papier secrétaire à commune 70 000 to beta fois combien ba tu dois comme là c'est de 4300 4300 tu vas titre 4300 ba beti machine et ko tikala ba tchon na caisse c'est moi tout ça là c'est tout qui n'a cause to ko peut être 30 000 tout ça comme on doit 10 à 10 23 000 3 000 ça va ça que fait le écoute en caisse 10 personnes de 3 000 tokendana bango bongo excusez moi tu so ko za pena libala mobala o sala te ndako pe côté des autres so ko pa ba petro ba ba so na bango awa no bango ko ba mo bisanga vie biso ba mibali ba mbuye biso tikana sana lenga na mo musala mobali mo linga ka sika mo sana tika obina wana nda oboya ana ke kuna ke kutena mo simo na ba na no bunda bitumana na misiki na bunda na ngati abo mbandeza na concurrence za danse na danse mais na bolingo e riva pe ngana ko so danser c'était pour bebisa musala pour moi si moi ko linga sunganga ko bayinga partir moi na linga danser abimana ba danser c'est mutu kitsa mutu ko bona ba danser c'est na respect maintenant pour sala ngote bando banda carrière na yo non ça na sala ngono ke Sergio na mbafu iratanga voyage na Guinée ba mapasa mo bayaka baza siko na Tanzanie baba na ipeni raisa na Maria bazaki pembelo ko ba métier siko ba uta pas desimbosi to ba ye na okasi na sipa tuna mbafu ba misemo ba yemba kanga na salokola réserve mais ndelo za réserve wana soin les gars makasi mais ndeni ya moi propre boy hein ko benda benda moi ça là na podium te moko selwa neti a se confier nanga ngabe na mobali lingi to na lingi batuna mafasala kala balandeli batindela mutu na palin akutanga pena na danseuse na palin nanga balongoli ngai te comme prêtre voyage na Félix aussi que tu ko na Guinée et comme ngam na voyage na kanga valise mko na kanga valise mais comme pona bimana ya place okuta na Mariano na idole wana na koma wana te kana ndako tester yo oyo kende voyage te ba mona yo na Mariam dans présence siliki wana secrétaire de tindeli ngam secrétaire de Saraga atala ko kala pepe kale asa kala kombo fiango kininga papi animateur tangu ya abetini nga testo na tikali ba kepe voyage baye ekepa président ko za fina gitambo za na bandal na kekuna na bandal na bondelie vya bisinga songa na musala banda wana na linga ba danseuse ete ya de déception makasi
yango wana mpona badanseuse na musique. Mais namonaka danseuse no atiaka basystème bamoto komela banini na bamoto wana aske wana ezalaka pamba mbe ezala mpe lie na kisi eza bokoko na ye mte esala atiaka bamoto moto mosusu otie bongo kozika siko nde nini mutu mosusu aza normal akende kozika me ye biloko ni atiaka ozo nga nayebi te eza bokoko na ye bapesi eza héritage na ye bisa mokona oya na ye awa na plateau la fille yema otiaka moto osala nini sekele na yo nga nayebi sekele ne te na yana démenture mais kasi abeta mpe na groupe na yo ti esu yo nde moto omema bango pesa bango makambo te ya na makambo na ye nazwai na bale tokende obeta na bale moko tokende obeta farafa to bayoka moto mosi na mozo kosimbe te echatala ndi nabeta na bale na ya pa fio na développé boulot echa ya pe asa de lelo meilleure danseuse révélation de l'année l'an 2020 sabini clip afonda bina na orchestre te yasa ko ba danseuse alwanda te lobi lobe bomoni na orchestre te bata banzonzi bata banzonzi yesa aloba fonda olongolanga et puis nga pa na bata banzonzi bazala te biso beta trop lelo tobeta lobi tobeta so longo pa na ngotolanda no leader mo so disana ta komote ya beta rara ko beta nano baba beta musique vie louer instrument nga yo pe so komela olwele muto o banande ba louer instrument beta musique no sana ngote bo bana batu bakendeni oh po musique ezani musique eza musala olwe simo pesinga ni fiske so na kena ona caché bo balolendo pesinga ni fiske même énergie et ça bolam au moins des na énergie ça assurance ah oui c'est tout pe ko bine ya musala ah voilà mais ba ba ofiene ni chez Dom Exodus mafemba kifa santa la charité ka le instrument funa beta ba momi bele ba benga na Facebook oh yo to beta musique ba momi ba benga na Facebook yo beta ça au moins que ça fait ni mo limité beta musique population ya et CPR nous tout ça beta musique CPR ah OK na li solo na yo eza na taxi bisa ko beta ngo eza na lisanga ba to beta dame bwe po so to solo masolo politique to ya bale ya RDC na biso po to ya na musique monde baza si tout place bato basala te mpona kina misala te babeta masolo nyonso siko so babeta masolo ya misiki na ngola batengi kombono te tikano misiki ouais tika na yo kombono pe tanga ma mingi na ligne yango kombo na yo etanga ma pe mingi na ligne yango boss mafemba pena fandi pena bwa otambola pena bona car na ezo yipsa pena MCA fondé sava oh banda 16h ti 22h bakanga ba na bengi batu nyonso balinga fondé don na bebi mokonzi na bana Sandra Mangolo ya Nora mokonzi Fali Yvonne Blaise Bravo somini oteki nini na pesi mbote na bana populaire Fiston Mochopi bana wenge nyonso tokutana na Monique le 14 Saint-Valentin février wana calendrier na nga na février et suku wana le 14 oyo yande batu baza ba production baya nous avons 3 productions à Makasi Maf Mavemba na pesi mbote na mosika donc Papi Makolo chauffeur international papa na Kajija mutamema molimo fondé batela molimo fondé asimbango mala un problème sérieux bana kitambo ba cheo misu donc nous avons molimo kutabengo na oseba na chauffeur na ngabite chauffeur na ngana na olinga so mama moko ko tipeti na ba chauffeur ba bengi ba me fondé so mutame ma fondé ngaza mutaza pemina fondé fondé olukela soka maka yo jika spongo ma fina ngapeki na pesi sauce albert le millionnaire Mousse le petit souké mon poussé à talo na lobi be mingi te mes condoléances toto ko fela camarade na bisuka léon na émission camarade na Moussa Mousswahili mes condoléances boka yepe na musique na ngai en tout cas coach Noël to sala wana bino boyebi na bengi Badjo Mousswahili le jeune producteur na pesi mbote platini na score na pesi mbote na pesi héritier mvama na congolais mbote na pesi Shibida pato kiam lumière à lemba na pesi président Palumbote na pesi Galvani Ndonga la mbote base sénateur yoyi na pesi bino tumbote na pesi Francis Modogo Marie api ya mbote na pesi na bafena nganyos na mbote Kayunza Lambila mes condoléances no kufeli mama na pesi bana la reste du monde mbote président Desika Bushkop venanga Didi Finzoni mbote ato Sébastien Kumbwati C8 esika tozora mo mpepetola la rakuna moi je corps son palais venanga Sébastien na pesi mbote Lili Kasibula na pesi mbote ato na pesi bienvenue makaya Guy Unitel mutamemanga na ba boîte mutazora charge na ngana okenda ba boîte te mais a obinisi te bar na boîte c'est différent. Merci beaucoup Fondé. Alors numéro no de contact mutam sa ko bengo na matanga na bango 9 4 4 4 8 8 8 4 4
donc 9 4 misatu 8 misatu 4 mibale c'est un numéro moins facile donc so bengai so oza nango te nakoki koyede so makila ya ngana etutani likolo biso kobenga kokima na mpona mosika te bambunda mpe koma ebele oyo ozwa motu mo abimi ye fonde mpo bakoma koma oyo ye fonde po yo soluka fonde abimi ye fonde fonde nde ngai numéro yango wana. Merci beaucoup Fondé na invitation au Nzima qui na plateau na biso te remercier yo. Alors merci na Binono so bolanda ki biso là je dis merci na Akapro image vient ta sala rabiso toujours bola mon potonga la boto ma propre. Merci na Akapro hein. Merci na Akapro, merci beaucoup image est bien. Kito makasi. Na se pela pe ba concert na boya la boya bozu image. Pour image na bino za suka. Ça peut clair donc awa il raté il raté image na bino donc jamais raté. Merci beaucoup Fondé. Alors dès qu'on a le baki donc Akapro et à Motema babi l'homme aux lèvres rosâtres. Merci Nabola Mozosa Abiso Nabosanité Moke Christopher Moke babi mon confrère donc na quatre équipes on veut dire Moke pas ali kolo bola moezali mala moezali ye nzambe nango to peso pe merci na ko faire parti à quatre équipes na makambo ya malamu o bozo continuer ko bakisa po musala weekend liboso là na moni Rossignol au Sembe au Matoko merci na bolam ozo sala na kati ya Kinshasa to moni na tonton H héritier vous merci. Alors merci na mon patrocinador officiel la chaîne Zé Azar ya Bapoma le cœur de sa femme merci na nyonso ozo sala la biso toza wana vraiment reconnaissant ensemble Nabino Topesio merci pour Nabola Mose service là namoni Ben Kinkela des sports namoni Edwige Voeba namoni Bélange Benaya ou namoni Ifomi Lokanjo la gloire namoni Armeline Monkoko Christelle Betamona. Vous avez belé à soutenir anga na lingi bino mingi. Vous abonnez juste massivement na chaîne Abiso et Kosa Abiso Bolamo. Merci et au revoir. Ngaina Fondé. Ciao. Ciao. Ciao ciao.